te bandeko balandi pe boye bolamu na programme na bino ya reportage sur le kimbangisme oyo ekolobelaka kaka belema ye oyo ekolekaka kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu. Ndenge toyebi ete koyemba ezali kobondela mbala mibale. Lelo oyo esepelisaki biso bandeko na bino tokende komonana na chorale ya GTK Saint-Denis. Pamba te bango babengami ba champion. Ezalaki somo na mboka Nkamba. Vraiment eyindaki. Tozalaki na bango kobanda na chorale to na répétition kino na église yango wana ngai na bino tokende kotala bandeko na biso ya Saint-Denis mosala nini bakosalaka na chorale to na répétition ti na église. Eske ndenge bazalelaki na Nkamba ndenge bakozalelaka awa tokende kotala mosala ya bana GTK Saint-Denis po babengami ba champion. Bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu ndenge bino mo bozomona tozali kaka na kati ya reportage sur le kimbangisme oyo ekolobelaka bele maimanso makolekaka kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu. Tozotala GTK mosala nini bango bakosalaka pamba te bango babi baza ba champion GTK Saint-Denis banda na chorale ti na église. Vous avez champion, c'est confirmé, bah champion. Papa Mbetsa, arbitre. Oui. Quand l'arbitre a fait Piolo, Azuko, après c'est pas dans le yo. En tout cas, merci Papa Kassoro Lobani Nipona Bana GTK Tango. Ya Mokino Bimba, surtout ya Saint-Denis, Nipona année Olo. Objectif na mes années. Bon, pour l'année Oyo, j'ai fallu les toujours Moussala les années belé. Comme on a conduit place pour Tanzanie, nous avons une application ya Kimbangisme Nyoso. Quand on s'est remis priorité de préparer maman. Nous sommes là dans la France, nous sommes à Saint-Denis, nous sommes dans pour venir tout autres. Pour na baie bazo kimara chorale. Les alliés regrettables. Parce que n'engue pas voir que oyemba les alliés vont pas la même année. D'abord comme ça nous allons mais ça va dans la possibilité de passer libre de la soirée, l'activité normalement. Ah ouais, c'est tellement difficile. À part dimanche, chorale et cigare, nous allons avoir un bon élève parce que toujours nous avons une babandième où il y a pile. Nous avons sur la mission, nous avons un contact dans la babandième, mais ils sont faits dans la aux années. Je vais vous montrer. Tout ça la sacrifice parce que ça n'aura pas nous connaissons surtout nous avons fait ces missions que nous avons tout ce que nous avons fait la mission mais deux jours à l'intérieur il y a week-end pour faire ça nous pas de parce que nous avons fait la mission donc on a encouragé ma famille Balembi surtout Balembi mon cousin Matina on va pas dire que l'état on peut nous envoyer à passer donc tout faut conscience il y a parce que c'est toujours que les priorités mais nous avons eu place sur ce na première voix na soprano na zape protocole ya lingomba ya GTK na lingomba na zape croix rouge. Mama tokie chorale, tokie répétition ya chorale qui neige qui lui plaît ndenge balobaka tosowana kana mosala na chorale wana na bamama na ngai na Jackie na mama Jeanne. Maman Jeanne. La chorale na GTK nazala kaka moyebi
tozokende Koran tokoyembela nzambe na biso kotonza mapamboli parce que mosala tata nzambe esengi bato baza na makasi soki oza na makasi te okende te surtout biso awa na poto tala kaka babili ya modele po telema okende eza problème mais biso tolokola tosi tondimela likambo ngo ifale kaka tokende. Merci beaucoup maman ngai maman Jackie nazali moyembi na chorale ya Jésus Saint-Denis naimba pe na première fois longola ndeko na ngai sikoyo toza kokende répétition attention à la marche en descendant du train. rendez-vous topesa chaque samedi fo toyoka répétition po soki lelo soki répétition te lobi ti moso koyemba malamu te yango lelo tona kokanisa banzembo na biso oyo tokoyemba lobi dimanche na église en tout cas tozosengaka papa fungola biso milongo toyemba malamu po tokumisa ye mpenza mingi po ezali mosala tondima ata pasi ata bisengo ya mosala tondima. Merci.
toke. Bastotemi tenant ton côté. Ton côté là, elle va faire ton côté. 1, 2, 3. Tata mokili otindi biso ya basi Satana zali kopesa biso Tala mukumbo pesi biso ezali ya basi Biso wa biso kwete tolonga na etumbo yo Tata fumba longo mokonza bule Utupe moitala makila seko sopana Fumba longo toleli na ywe tata Tala bilengo ya bana na ywe tata Tujali kolela butu pemoi Tala bilengo ya bana na ywe tata Tujali kolela butu pemoi Soki bolingi pasi na bino esila botongela ngai kamba Yerusalemi najali nzambe ya zuwa nalingi te lipangoli ekende epai ya bapaya najali nzambe ya zuwa nalingi te lipangoli ekende epai ya bapaya Anyaka Yerusalemi Echaika boki boningi esila Yango takonya sana sana kabino Zangi elokote Echani pona kona munabino Utikela bapaya Yapamolite Zangi elokote Echani pona kona munabino Utikela bapaya Yapamolite Kobosu ya basi Kobosu ya bana Ekotoke ya ngari Yerusalemi Atakobosu ya basi Kobo ya manamu ya bwana Ekotoke ya ngari Yerusalemi Atakobosu ya basi Kobo ya manamu ya bwana Ekotoke ya ngari Yerusalemi Bana bozala maye Nazali na bozala bido Bana bozala maye Bongo ya makila etoka kali kongate Kabulajalo mwele na mapamboli na molimo nzambe ayebi eloko nini oza kosala maboko nini oza kopesa ye mpo asala oyo aza kosala na minute oyo grâce na yo toza koyemba donc tonekija koyemba te eza très important makambo papa mbenza alobaki na ozontan mingi te ntango setia na biso esilaki papa mbenza apeti se te mpona barépétition alobi na biso boye abi mingi topesaka baraison mpona kokima répétition alobi soki raison wana eza valable mais ce qu'on bête nous kaka 6 boye pour qui ma répétition alobi ozana ngamona tata molimo sang donc après ça biso ba conseil mingi na otali kaka répétition na yango to ne ki répétition c'est très important tozokende sikoyo na église nde bomoni biso nyonso awa toza na kati ya train tozokende tolanda chorale ya jeteki Saint-Denis banzembo bayekolaki lelo nde toomona comment na kati na église ndenge nini bakokumisa nzambe na koyembela tata Simon Kimbangu. Merci na bino nyonso bolandi bolamu.
Asinabino esilon, odoke na kamba Yerusalemi. Na jadi zambe ya zuwa, na limite ni pamboli pekende. Ipai ya bapaya. Na jadi zambe ya zuwa, na limite ni pamboli pekende. Ipai ya bapaya. Soti bolingi, asina bindo esila, otongela kaikamba Yerusalemi. Najani zamezua, nalingiteni pamboli ekende, epai ya papaya. Najani zamezua, nalingiteni pamboli ekende, epai ya papaya. Oyo ayaka Yerusalema, naenda mwana wa Israeli. Utamba na waganga kabila, anaia la kabila. Yero ikawe Yesu, yani kola kola munabio. Sikela papaya ya papaya. Nazali edoke Yesu, yani kola kola munabio. Sikela papaya ya papaya. Oyo ayaka Yerusalema, sikaenda kumana kwa Israeli. Utamba na waganga kabila, anaia la kabila. Yero ikawe Yesu, yani kola kola munabio. Sikela papaya ya papaya. Nazali edoke Yesu, yani kola kola munabio. Sikela papaya ya papaya. Soti bonigi, pasina bino esilon, otonge na kaikamba Yerusalemi. Na jadi zambe ya zuwa, na limite ni pamboli ekende, epai ya papaya. Na jadi zambe ya zuwa, na limite ni pamboli ekende, epai ya papaya. Soti bolingi, pasina bindo esila, otongela kaikamba Yerusalemi. Nazali zamezua, nalingiteni pamboli ekende, epai ya papaya. Nazali zamezua, nalingiteni pamboli ekende, epai ya papaya. Oyo ayaka Yerusalema, sikaenda kumana kwa Israeli. Utamba na waganga kabila, anaia la kabila. Yero ikawe Yesu, yani kola kola munabio. Sikela papaya ya papaya.
tolandi biso moko batata bamama reportage ndenge yango eti koleka bana na biso ya GTK kobanda na répétition ntina église pamba te koyemba ezali kobondela mbala mibale ete ya biso baye oyo kino lelo tozali kokima kaka bakorale malgré papa aza koloba na biso tokendaka korale toyembaka epuis toyeba ete banzembo na biso ezalaka inspiré eza banzembo bafundaka te bange baya kotika yango eza telema ebele epuis esengaka bato bazala ebele mpo bayemba banzembo wana basepela mpo bato bazwaka banzembo balobaka ete ndenge bange bayembelaka yango nanu mpenza tokomi na esika yango te tosala effort bamama na batata tokendaka ozala mwana moke oza mokolo biso na eglise na biso mokolo azalaka te mwa moke aza te biso toza bajeune tokendaka chorale mpona kosepelisa tata nzambe tokendaka barépétition à partir ya répétition yango wana esalaka bien dimanche nde tosepelisa tata nzambe nde tomoni GTK lokola arépétaki bien ayembi mpe kitoko en tout cas félicitations na bana nyonso ya GTK Saint-Denis mpe merci na ndenge botikaki biso tozala na bino kobanda na répétition tu na église vraiment tosouhaite bino mosala malamu bokoba bolemba te papa Patrick na côté technique en tout cas papa félicitations mosala kitoko mpe bamama nyonso bamama dirigeante bapapa dirigeant topesi bino mbote toyeba ete na église na biso bakorale eza ebele toza kaka na GTK te toza na dirigeant toza na koreki toza na faki toza na bakorale ebele GTK Saint-Denis bravo na mosala kitoko continuer on est ensemble tokocontinue mpo ete bino bato bofandi na ndako mpe boya korejoindre bandeko toya toyembela tata nzambe ntango tozana na mokili merci batata bamama na confiance oyo bokopesaka biso na kolanda reportage sur le kimbangisme na micro ezalaki oyo bino ndeko mama Fifi Ndongala tobosani te papa Lando Alfonso papa Lambert Makomimo papa mama Nzuzi na mboka Kinshasa Nzuzi Wilhelmine totombeli bamama nyonso ya mokili mobimba bonne fête merci na papa Simon Kimba Mkiangani merci papa tobosani te papa conseiller na bamama conseillère nyonso botikala malamu nde tomonana na mbala nsima merci.